Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. PV hip-hop, PV hip-hop, yango émission bosepe la Kolanda PV hip-hop. Émission oyo et ya pona télémisa mouvement hip-hop ya Congo. Place au moi pongi moi qui dit ba elinga qui est quand on ensemble nanga moke bokasta ya moko parmi ba ninga. Na PV hip-hop ya lelo to ça ba vraiment solo auto la rabino toujours comme na bomesano. Merci Nabino Bato, boza toujours couper sa biso force na mosika ko s'abonner na ba page na biso topé Instagram, Facebook na biso na YouTube na biso pe et ça la vraiment PV makasi. Tous na artiste mi balé to betana ba vraiment solo au etali mouvement hip hop ya Congo. Moko azali vraiment kokodiko ko na kata mouvement. Moi pose ça la maki lelo to zanaye poto betana ba vraiment solo au etali koli mona ye quoi. Voilà. PV. Voilà, MPV hip-hop. Tobandana moko ya yambo invité ya MPV hip-hop. Tobé tane ba vraiment solo au Italie mouvement hip-hop ya Congo. Mbote mon mère. Mbote. MPV Zali. Zali. Ah, ozama lili wende. Ozobanga na éviter baba. Ozam PVT. Te nazo banga te. Courage za nazo bangelo te. Ozam normal pour exemple PV hip-hop alors. Ozam mbala liboso no oli kana PV hip-hop ezama la muso kokota la caméra otalisa biso kombo na yo ezala bien makasi. OK, kombo nanga c'est l'artiste Fiska le Potomber et ya groupe Vide Star Libanga. Voilà, artiste Fiska le Potomber. Fiska, voilà. Tozana artiste Fiska, rappeur non? Je suis un rappeur chanteur. Voilà, il y a des rappeurs, azapé chanteur. C'est-à-dire, à moi, moi, je suis balé quoi. Ils ont balé, ils sont les PV hip-hop. Ils ont malade, monsieur Tokoye, moi parti à Beta Lisso na yo. Moi début à carrière na yo. Ils ont qui n'a pas ni Koko mano rappeur zenden. Bon, ngai Koko mananga rappeur na bandaki depuis 2019. Mais na 2015 2016 na bandaki koyemba par rapport à bapara bandaki au sepela nangote talaka ba père belé babulaka kati mwana soka komi artiste ya ko maravayo quoi na dozaki na silisintik azu diplôme na talika lokola inspiration ya musique et côté la ngaka c'est pour cela na zongeli masolo na bandi koyemba bien à partir de 2020 nde na bandi ba prestation ko kinaka ba showcase ko rapaka na ba manifestation minene nde anenga liboso kota ko sala studio zembo nanga liboso titre nango eza Fiska le Potomber eza comme si na yembela ka base nangai komba Potomber wana eza komba groupe na biso base ndengo yo ka ba américain ba base boye nde groupe wana ba kotisa nga studio na saleli bango so liboso cartona ki makasi à partir ya nzembo wana nde pesa nga courage na banda oyemba. Mais pour le moment, je compte déjà 2 ans dans le mouvement de la musique. Voilà. Tant qu'on a bien tient papa bando se pelate to ezane. Bon, maman nangandi abanda o se pelate, mes pères abanda o se pelame. Loko la mère ndé muto abanda ki ko surveiller nga makasi papa na biso azalaki muto ba voyage ou quoi. Mère ndé abanda ki ko se pela vraiment té. Ndé natika kinano mère abanda lobaka non ceux qui osent pour ça la musique si ça dans classe au diplôme. Voilà, tout le monde dit que maman vraiment l'inga qui m'a classe l'inga chic dans le liboso et puis musique nasima pota la chic sans chic dans mon boulot quoi. Atabanze bango comment on est mystique. Voilà. Aux ananze monomoko c'est la promotion dollar. Oui, nazananze momoko on azo c'est la promotion dollar. Pour ni zaki dollar. Bon, nzembo na titre nango isa dollar, mais par rapport à maloba, na ba conseil na makambo na lobi na nzembo na par rapport à makambo ezo se passer na mokili. Pour dollar na yembi na meki ko expliquer makambo ebele par rapport à dollar ndenge yaka. Ngokuta na mutu mususu aza na ba dollar na ebele mais façon zu dollar na yo ebité lokola bato ebele ba enviaka kinga na za na mbongo ebele talaka soko ke pa na ye ba dollar e pa na ye lo pamba mais façon simba dollar na yo ebité et c'est pour cela na pesi nzembo na titre ya dollar mais makambo na zolo ba na nzembo na ndeko et au salaire muto comprendre tout l'anda nzembo na dollar et c'est pesa non dit le premier depuis Congo Best Télévision et ça là vraiment PV Makas ingénieur Ruben Kanyama c'est plus Sabiso quoi voilà PV Fiska le Potomber Vide Star
libanga mutu azomata bango bazoseka bandeko botika na yebisa bino Dubai ekomi makambo ebele biso tobule bakendaka visite nzoka bakendaka affaire bambongo bayaka kokabela biso nzoka ezalaka ya enfer apakolinga dollar na langwe nakanisi aza femme d'affaires nzoka akendaka kozwa yango epa bahomme malfaiteur alenyei alove mbwa bapese dollar apanike dollar olenyei kaka mpona dollar olove mbwa mpona dollar likolo ya dollar bandeko botika na loba na bino ekomi fin du monde mibali baliana bambanga ekomi fin du monde dollar mutu basala bolingo ekomi fin du monde dollar ekomi fin du monde bagay Dubai koluka dollar bagay Dubai koluka dollar olenye yikaka pona dollar olove mbwa pona dollar somo likolo ya dollar Calais Patomber pesa bango conseil Master vie zabilanga teke soko bwaki maite mbula peko betate tango baboti bazanvi profite tanga kelasi polo bio yebite kitamata na basi efutaka elokote bolingo sambongo ekendaka libosote bisoto yebi okei kotanga nzoka kuna basheri matete lemba basi kilikili soki batindi yo mikili okokende kokufela mokili keba etali yo ekokomelo pilipili vie zami balete kelobi okolokota mususu soki bapara bakufi fami pe bakotelema okozwa ya yo pari ya muke sala makasi oluka ya yo moko na mutoki na yo yankolo oza deja mukolo bagay Dubai koluka dollar bagay Dubai koluka dollar olenye yikaka pona dollar somo pona dollar somo likolo ya dollar zala na dollar okoma bogar zala na dollar omona bilenge basi tonda kitoko toko longola polo bwakango likolo longola polo bwakango likolo Mpeve. Voilà, MPV hip-hop, babi, dollar réservement fou monnaie. Poni franc congolais te ka dollar. Eza dollar kaka. Dollar kaka, bako fela ka dollar. Bako fela ka dollar, omoni mutu ake dubanzo ka kuna biloko kwa yo yibi. Pokutipota makambo. Kitoko te vraiment conseil à mon tout il y a vraiment un gros mais et puis sur ces clips nango promotion parce que ça mais ça vraiment bien ma casse pas que mi bako quand on sous on ligne eza linga les qui bobiso hein ça dit il faut pas comprendre rapper so ba pour ni tes abongo eza mon na biso et lo ba mansa et lo ba mapena na énergie nango vraiment quoi comme zo ba mais alobi boy TV ba ni tes apenza yango pena ça dit ba que Dubai pour na ba faire on c'est ça to moni ba vidéo et bima belé na ba réseaux sociaux tout la clip nango quand je pense titre comment le 30 novembre, nous avons déjà tournage à clip. Ok. Vous avez déjà un producteur ou bien base des alliés? Bon, producteur, nous avons un producteur. Nous avons un staff qui va soutenir. Nous avons un producteur, tout comme vous, comme un producteur. Ah, nous avons un producteur. Comme si un producteur. Est-ce que nous avons un coca? Okoka te pona nini? Ya musa makasi te ya musala makasi te. Ya musa makasi go. Volonté kaka. Volonté kaka. Et bébé on a volonté mais ba moyen zate. Ah bon, moyen ko ya. Ce qui moyen za mutu ozala normal parce qu'on est là.
Voilà. Nzambe le roi Zarana Bisso, Bakoko le roi Zarana Bisso, Bapesa Bisso Makokiwana, pour la domé aussi Mbabande Kopé, Obazolinga Mata, et ça l'a vraiment bien Makasi. Alors, on va lancer dernier message Nayo, vrai, Bato Balandi, Bansebe Nanzemboana, on va continuer mon soutien. Mon numéro de téléphone, ça l'a vraiment bien sur PC. Ok, numéro de téléphone en tant qu'artiste fiscal et Potomber, il y a plus 243 84 257 42 59. Voilà, mon émission on peut veiller pop et yo kamara na radio et telle ma rappel na ba télé. Ça dit nous abonnés qui sangani ba otala on a grâce à CCTV. Na ko mata di ba otala on a grâce à CCTV. Na kin a ba otala na Congo Best Télévision, ba otala na Donja TV, ba otala na CCTV. Na BR TV Radio Africa. Alors, Bangolo Bazo, Landa Bisso na radio, ça m'a mazo matin. Expliquez bon vraiment numéro non bien malembe pena pour rater ngote quoi. Bon on a bande wonanga nyonso tu balandinga ena matadi kisangani artiste na bino fiscal et Potomber numéro na ya téléphone ezali plus 243 84 257 42 59. Oko bande lango plus 243 84 257 42 59. Voilà. On a les numéros ya Fiska na Facebook comment nini? Na Facebook na comment Fiska Ntola. Fiska Ntola. Na YouTube? Na YouTube c'est Fiska officiel. Fiska officiel. Bon qui est vraiment pour s'abonner na Facebook na pe na YouTube na pour nous repérer ça vraiment force hein. Nenga to ça force na ba américain o ata problème ya famille na yo ata soki nini ya roya raté mais Fiska ko ya Fiska nga fa na ça dit tant na problème à roya pe ça dit to soutenir ming vraiment ma o ya biso pour ça vraiment bien makasi hein tous ça ba complexité tous soutenir vraiment ya biso Fiska posant la base et Zamalamu ceux qui ont l'équipe aussi si beau été pour soigner ça moi dédicace à moi 2-3 personnes et ça va vraiment bien. Bon na ebandeli na pesi nanu na mère nanga maman Caroline Bilia na pesi mbote place za pour naza sira olandanga na minute na pesi lisusu mbote na master nanga tout dit de tout ça mon ami de tous les temps sans oublier japonais Okito vienanga o soutenir nga makasi na pesi mbote na base Kachimuka batu nyonso oto za na bango na base Kachimuka na pesi bino bambote belé. Voilà. Na quoi na o moi ba jeune ba sala ba cabine ba pel bazalra bazali bet borata dédicace mon papa eda biso makasi ba jeune wana eza bongo artiste etanaya aza jeune o sala ba flash ba MPSA ba photo boka ba jeune na ba eda ba te belé ba moto na pesi bino ba transport le guichet ya ta moi $5 mon retour na zongisa eza bongo voilà wa ki pena master na lebe boki ah talaga maka artiste titi de padre voilà pour le monde master donc on a fâché donc moi ku ta émission belé voilà to kesiko to mona ndiko moko ya kala ya katsa mouvement hip hop ya Congo bo c'est pla makasi voilà deuxième partie mpave Eza kaka makanisi tozo kabola Eza kaka makanisi tozo kabola Eza kaka makanisi tozo kabola